Kombo na maman kaka Kimpavita. Baibisi biso yonde muto kangeli biso criminel wa abomeli biso ndeko na biso trésor. Oui. Biso biso ezala ki ndenge nini. Ngai mutu na kangaki ye na bando kene na Mikel au Prince. Tango na komi na Mikel na komi na l'hôpital. Na kiti pona tala chef de village nene na kiti nene kutana kina mutu ango azalaki na jeep ndenge azalaki na jeep o bapesa bazoluka place kosombela diamba na mboka yango batekaka diamba te bakabeli bikeli bayebika liboma azongi ntango azongi deuxième tour ntango aye na pantalon nde na deuxième tour wana ntango aye na pantalon na biso yango ke bokanga ye bakangi ye bafandisi ye wana atie elongi na se na bibolamusa elongi natala elongi na ye na bi yo yebi nga te yo na binga nayebi yo aza mwana lukala ti nakosi eke nga naza mokonzi soki kaka na bomi yo o mokonzi zela naloba nde alobi toza 9 personnes na 9 personnes wana nga nayebisi binoki boyebi makambo oyo bosali bokimi nde koto yabi biso tobomaki bayibi 4 ndako ntango bayibi 4 ndako nde babomaki mwana oyo akufi awa nde ye moko alobi boyeki baza 9 atangaki bakombo nde nakangi bakombo ti ye moko apesa kombo soki apesa nga kombo moko soki bienveni nde asali bongo bato babio liboma be aza liboma te akoseli liboma nga nde mutu nakafuyaki na nzoto alati elamba badepute nga bilongoli elamba oyo bobotolaki yango epa mutu abi wi nabotolaki yango epa ya mutu elamba ngo ezali elongi ya nani ezalaki elongi ya papa moko boyi eye nango mpe awa eza kuna elamba depute moko boyi ntango asali bongo nalongoli elamba bagilati na luketu na verifie na luketu aza na singa te nde ye moko abandi koloba wana nga biboke te oyo eza suspect ndenge eza bongo kolo mboka alobi eloko te oyo tobengi la polisi ya nini o Kimpese depuis 7 heures basala eloko te nga ntango nakomi nga bike te mwana oyo nga nayebi ye nayebeli na luka nde nabengaki Sophie petite sœur nalobi boyeke yebisa papa ya mwana atindela ngai basoda na ye baya kozwa mwana oyo nazalaki na lukala ti bayibaki le somme nazala lukala ngai nake lelo nde nakutani na makambo wana sikoyo na l'hôpital ifale naleka nanga nakutani na makambo wana mpo naleka abongo te alende na kiti ntango nalobi na ye akomi malili atikalaki su koloba te mais eloko naye koremarke ntango amoni polisi akimpesa ye ntango bazobenga nga bi tala na ele ngai ye polisi wana ye nga kwayaki ya biso awa nzoka ya Kimpese mpo naye kozonga bike te ye oza soda mais papa aza mpe mokonzi ndenge eza bongo totika nga na koko libere mutu bongo te nanzela bato lukala baya comme ça na libere bozalaka eloko moko nde boza eloko moko boye bokoyokanaka boyeba ndenge bosala dossier oyo ekoyekoli na lukala ngai normalement ifo ekende na lukala soda na moninga mabe bazwi mutu batie na moto nasimbi ye na elamba boye bakati na ngambo nde batelemi ataki na baluka bapesa nga liputa mpo jipe eza kaka na Martina Volivo na Martina Volivo nabi soki omoni basoda bazoya boye telema nazomoni petite sœur Sophie na bien chauffeur telemisa ye abaluki Sophie abaluki na moni nzoka jeep elekaki ale baye wana na kiti na Martina jeep nde toye na la police na koti babengi nga nalobi ndenge tosololaki na ye mpo ndenge yalobaki ke wi tobomaki ndenge eza bongo ndenge tobomaki bongo toyibaki sikoyo ndenge bayibaki bongo bango amoni ke makambo revise sani mpe na quelques minutes wana bato deja na butu mpo mingi balalaka te eyebanaki deja quand même mpo bavie le somme kuna baza na monduki ya mokusa ndimi yango mais bapolisier mosusu balobi ke aza mwa liboma mwa detrake aza liboma te ngai nasasaka maboma aza liboma te liboma kelongo na jipe aya kosomba diamba akelata pantalon akeyibaki mpuka na basoso mibale mama soki aza liboma nga na biso aza liboma te so batia tembe toke eglise molimo nasambelaka na DKB na richesse naza na de paroisse
so batie te bon memela église ya molimo nanga moko toke olobi n'est pas ba autorité kasi mbana lobi basala mosala na bango basala mosala na bango aza moto mo bakoki kotika ye te si nasolana na papa mwana naza prophétesse mais nga na bake naza mambikudi obengi nga ndoki na ndimi na lie mutu te na bomi mutu te mais namonaka depuis l'âge de 9 ans na botama meti to lukala depuis 81 mama sikoyo tangu iya alobiki baza 9 atangaki bakombo bimela alobaki te tan bisika ba ashara bilamba wana bakombo tangu atangi bakombo abi oui esa biso mutu sali yango pona boye te nde na sona bino asolaki ne malembe afandi na kiti ye na kangi singa na nzete mutamboka fandi si omoni ke yende peut-être ko bimisa data omoni soda ale abandi ko beta siko makofi pa mutamboka omoni ngabe awa bakoya ko boma yepa pamba nena liberaki mpese ngapela landi siko munduki wana basaya musala balobi te bazuli yango wapi bon ngai yango na memi otuna ye tango ya koloba nyos akoloba na ye mais na mboka kuna bomonaki ye na bilembo te par exemple moi makila na nzoto elamba makila babomelaki mutu yango aza nango na nzoto alati oza nango ti siko makila wana yango wana eza ntina mokongo molimbisi mama nalingi natuna nano ntango bomonaki azokosomba biloko ndenge azalaki auti zamba aye kobima biso mpe tolandi na zamba ntango tolandi na zamba nde baninga na ye ta bamonika movuma ale bakimi doya banda koya kokosomba ye nde moto ayebi koto nyonso azobima akesomba diamba akesomba bato wana te ayibiki mpuka bato mpo bakende kotumba ndenge topelisa bakoli otumbika bongo ndeti bamanianga nde baliaka koye batumba ale bazwi soso wana soko otumbi soso bolie bozwa leloko kolia te po opération basali bagilete oyo omonaki ye na lukete doko wana kati ya basinga eza na basinga doko yango ezalaki ebele ezalaki ebele mosuku tonayebi te so ebukani puis le 10 est-ce qu'il a confirmé que non vraiment za mwana lukala ou bien auti ailleurs alobi boyi po nga motu na reconnaître ye kuna eza mboka mopai na reconnaître ye nde ntango nabi ke yo nga nayebi eza mwana lukala nde alobi boke alobi mpa na bango ke auti kishasa ngabe eza mwana kishasa te nabi yotala nabi yo eza mwana kishasa nde alobi mpa bato nao te bolimisanga mokonzi limisa ngai te naza nanga mwana kishasa te il a précisé que mwana lukala aza mwana lukala awa ti